Batondi na mokili oyo bajali koluka Nzambe. Nzete ya masepasoma zazo kotuna Nzambe ajali wapi. Basu basi ekokota bikota kota Ona koluka Nzambe. Isoto yebi Nzambe, Nzambe, Nzambe afandi na kamba. Nzambe, Nzambe, Boko kisiwa bilanga. Nzambe, Nzambe, Nzambe afandi na kamba. Tata Molimo Santo ayambi bapaya ya minene bandeko na biso kati na nkolo te basali na biso elongo awa toli na présence ya archevêque Eradi Mungali Ben Caleb ye azali inspecteur national de l'église du réveil au Congo, azali pe ambassadeur de la paix, chancelier des ordres nationaux. Kakaye Papa Ben Caleb, azali pe représentant légal de la communauté piscine de guérison par Jésus-Christ. Ye atamboli ye mon côté, atamboli na madame Ungei Fwambe Keli, Yepe azali ambassadeur de la paix. Elongo na évêque Glody Ibanda, Ye azali directeur du cabinet ya archevêque de bango nyonso tosengi bango bate tetopesa bango mbote ya lokumu oyo ekoki na bango. Faki sepelisa bango. Tosangisa maboko topesa bandeko na biso mbote ya lokumu okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Bandeko na biso bokoki kovanda na bino ndesika to invité tata archevêque aleka liboso na oyesika po na liloba azali na yango. Pesi bino nyonso mbote na bolingo ya Nzambe Papa pona kozwa grâce ya koya na ndako na biso. Nazali mwana na kati na litonga oyo. Lelo na memi message oyo c'est juste pour la reconnaissance parce que biso bato ya réveil
ignorance tovandaki nango des années et des années et causé scandale extraordinaire. Nzambe inspiraki nga depuis des années kouta na mboka na Kisangani na bandaki ko négliger yango. Boyei na ngai na kati na litonga ya église kimbanguiste eloko liboso ezali koya kosenga pardon ya biso bana na bino baoyo babotami na kati na motolu na bino tokuvandaki sans reconnaissance sans connaissance ya bisika tozali kokende yango e provoqué malheur parce que soki totali bien Molimo Mosantu na kati na mboka ya Congo ekitelaki nde mutu moko ezali Papa Simon Kimbangu Kiangani. Histoire ezali teti, vérité ezali teti. Ata obombi yango, ata obombi yango, un jour ekobima lolenge bimilelo. Confusion ezwaki bana na bino église à réveil pona kobenga mutu nzambe. Au moment que totangaka Bible to ignoraki na 1 Jean 4:4 Bible lobi boza banzambe. Ça veut dire Papa Simon Kimbangu azali nzambe. Selon Lamentation, il y a Jérémie 5, 4 verset 1 jusqu'à 11. Et lobi efe na bino ya konyokwama ezali pona bozangi boyebi bokomi ba orphelin bokomi ko vivre na demande ya ba païen na ba paya po bozangela ki baboti na bino. Biso na kati na église lelo eza eloko ya kobomba te. Totikala komona siècle mobimbeleki église kimbanguise par respect à ba papa bana batikala komi libéré komi rebelle te envers baboti na bango. Biso pona bozangi ya ko reconnaître baboti na biso lelo bana nyonso ba oto botaka ko banda ndenge bandaki réveil bango nyonso ba kabwana kana baboti na bango. Et causer lelo ndenge tozolo baboye. Étant qu'inspecteur, bokabwani ya bakonzi bao baza likolo na biso ekabwana ki mabe église eza na kati ya catastrophe. Oye toye pa ya koko na biso. Papa na biso oyo azo représenter oyo mboka mobimbe sengeli eyeba na kati ya ba confession religieuse nyonso. Confession oyo ebotami na Congo o molimo na nzambe kitela Congo eza Kimbangu nde ekitela ya liboso ya mibale ezali réveil oyo ebimi na se ya Kimbangu sans qu'on reconnaître papa na bango. C'est pour cela malheur ya mboka ezali chaque jour. Lelo ngai na telemi eta musali na nzambe likolo ya kombo na lati eta musali ya réveil pona kosenga pardon epai na papa amonela bana na ye mawa azongisa bana na ye na mutema tanke mboka oyo eko reconnaître Papa Simon Kimbangu comme père ya réveil na kati na mboka oyo molimo ya liboso ekitela ye ekozala référence oyo kobanda na likolo na royauté na sacerdoce ekozala stable. Instabilité ezali na kati na mboka oyo ezali marque ya ko respecter maloba ya oyo moumbu na nzambe alobaka
oyo ezali dispersé. Chaque pays eza na père spirituel na bango. Biso bato ya réveil tomonaki toluka bapère na Nigeria, bapère na Côte d'Ivoire, bapère na Afrique du Sud, na Israël. Au moment tobosanaki ke Nouvelle Jérusalem na biso ezali na mboka ya Kamba. Yangonga mutu liboso. Yango naza mutu ya liboso oyo na buki voile ya limitation oyo ezalaki kobomba bato na kati ya ignorance na kozala moko oyo akotambwisa liloba oyo monde entier et puis ekosukela awa te. Comme conséquence ya kozanga kohonorer Papa Simon Kimbangu nde bitumba oyo ezali na kati na mboka, nde pasi oyo ezali na kati ya mboka, nde liwa oyo ezali na kati ya mboka. Yango nazali kosenga na papa sur ordre na ye parce que azali moto ya molimo alimbisa mboka oyo parce que moto aza na clé ya kodekole mboka oyo ezali na maboko na ye. Kimbanguiste oye! Kimbanguiste oye! Bolingo, mibeko, misala. Eloko oye markenga makasi. Soki mboka Kongo na discipline oyo ngana kuti na kati na esika oyo. Soki mboka mobimba elingaki ezua marche ya discipline na organisation eza na kati ya Nouvelle Jérusalem, mais Congo elingaki ezala lolenge zate, elingaki ezala Congo meilleur, pe ekobima awa ekotambwisa partout na kati na organisation oyo. Moma oyo tozali kobima awa ezali nde kokende koloba pe kokende kobimisa bato misusu ignorance que vérité etikali vérité toke na Nouvelle Jérusalem tokutani na père spirituel na biso ndenge nazali awa epi na koloba papa na botosi nyonso amona lolenge ya kosambela bana na ye pe koluka bana na ye bazonga na bomoko pona décollage ya Congo. Eloko ya suka na lobi papa na sengi protection na yo parce que na yebi bitumba oyo ya 1921 1951 lolenge na annonce message oyo bitumba ebandi me kolonga ezali ya biso po mboka oyo ezali ya biso tokobanga bitumba te tokotelema na kati ya couverture ya papa na biso a encadrer biso pour 4e génération na sima na se ya makolo na ye emema Congo na nouvel développement. Merci et que Dieu vous bénisse.
kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tobongisa maboko totonda mayeto yoki epa ya tata na biso okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo kwa se ye mwana ye tata mwana velela twena kintwadi ye ngudi zeto bawu bakalanga kintwadi ye masemeto tela mana beto bana beno taluvana kiambote faki
tulendele kutuvana sedeto wanzambe totata mwanda velela beto bana bakutukulombele wabakafulu watusikilikisa Tusamba ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezo la kwanza wa seditu yeundwali ya mwanda velela bika wakalaga yetu tuka kwa yele mvu se mwane mwanda velela. Amen. Na kumba tata mwana pe tata Molimo Santo tolanda ki matei na biso mama pasteur mtate ya kibiso abandela ki na banzemba bayuda ake na mibeko mikandana ya suka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika likambo toyoki tolandi awa tata na biso auti koloba biso tolobaka ntango nyonso toza susu na makambo ya koloba te bango nde babanda koyebisa biso makambo toyoki bie toyoki te tolandi vo tolandi te tosepeli bie tosepeli te ayoki soni te likambo ya lobi ya liboso aye kosenga bolimisi bongo bie bongo te ya lobi bien biso nyonso tolanda nzela oyo koko na biso tata Simon Kimbangu ayaki mpona biso loposo mwino kuna na ndako tosololaki makanisi nanga mpe ekendaki mosika tomoni makambo bapapa bazalaki koloba na biso emonani eyokani likambo tata Nzambe ata ewumeli ekosala bongo bie bongo te biso nyonso toza koluka lobiko 4e génération na likambo oyo nakanisi bana Israeli bakendaka bowumbu kendaki yango na Egypte Nzambe alobaki yango na Abraham na 21 papa Kimbangu alobi tokokota bowumbu tokomona pasi tokonyokwama tomona pasi mpona nini bana na biso bakoko na biso ntango bakobotama bango bamona pasi te baza na bisengo alors mpe alobi bowumbu na biso tokokende mboka bapaya te tokosalela yango kaka awa na Congo na 21 monanaki ke bowumbu bakoko bakendaki na lowa
le weza na Kisangani. Tout le monde paye azamuto à Kisangani. Na Kisangani avandi na Makiso. Makiso pe na yebi yango. Ngana zoko vanda na Sayo. Na paroisse na biso na 92. Na tambola kape Kisangani mobimba. Na yebi ba quartier kuna ba commune ni kuna. Alors il a pu s'engager senga lui koko na biso Tsumbo Simon asaki prison na ye na Kisangani. Toujours na Makiso. Alors on dit ah likambo oyo ke juste. Comme c'est que juste. Yi mutaye ko pesa biso sango ya tata Simon Kimbangu. Awuti wapi na Kisangani. Avani wapi na Makiso. Esengo bien sengo te. Yango na monike ayebi ya mingi aye kusenga bolimisi likamwa bolimisi ezali mutusuki asengi bolimisi tolobaka mbangi ya se ya likolo biso nyonso tozali awa toyamba bolimisi na ye na kombo misato na kombo ya tata mwana tata molimo santu ekangami na se ekangami na likolo efungwami na se efungwami wapi yango kolo Yesu apeselaki fungola na Petro Simon Pierre ke fungola na pesi yo kangi na se ekangami na likolo efungwami na se efungwami na likolo biso tokangama kaka na likambo oyo mwana Congo RDC Jejeki toyembela nzembo pa ya papa pana kolakisaki likambo alobi eza ya solo awa kaka likambo ekwei na mokili likambo ekwei na Afrika likambo ekwei na Congo Congo mosusu te oyo ya kati ata bolobi ata bosali yo RDC ozana likambo monene soki to négligé to bebisi ndenge ye moko alobi mais surtout tiango en valeur lobiko na biso ekomonana obengami Congolais RDC faut osimba likambo oyo ke bazotalela nde biso tobebisa te tango ezali tango na biso allez Jejeki Likambo likwea na mokili. Likambo likwea na Afrika. Likambo likwea na Congo. Bato ya mayele basangana. Baekola ya mo. Bato ya bana
merci Jésus-Christ. Makamunio so alobi. To nandi nzai mono pe alobi. Ah. Et comment na Bible bandakala. Anganga nzambe sakola yango elelo ikambo yokani. Onyo so alobi lelo. Eke mokili mobimba. E panzani sango. Biso toyebaki na biso te. Ya sakoli yango eke mokili mobimba. Ndenge pe nzembo alobi. Ampe auti koloba ke bolingo mipe komisala. Likambo monene tokokangama nde yango wana po tolonga. Tobikiza etumba. Kasi esengo pe koya. Soki totosi. Soki tolandi yango. Te yango wana ekomi mateyi monene mpo na biso oyo ekomama na Bible Nzambe akanisela biso et Afrique Congo les trois Congo ndenge batata balobaki na biso tokobema Afrique ti mokili mobimba likambo monene mpe eza kozala biso na liboso soki tosali makasi likambo eza kozala biso ya monene eza liboso jeteki biso bawei pamba te oyo nyonso tozosala liso ya papa Kimbangu ntango akufaki na Lubumbashi moko ezalaki ya kokanga moko wana eza kotala oyo ezalaki kotala nde biso tozali bomoi oyo ezalaki ya kokanga azali kotala bawei ye moko na 21 alobaki yango lisekwa ekozala bazozela biso tobongisa nzela ezali komonana jeteki
Merci jeteki. Likambo ya monene yeza kozela biso. Lobi bien mikuma na biso totika yango. Po lobi bien tokokutana na bango na biso. Tokozala nde esika moko. Kasi soki okangami na mikumba na yo, tokutana na lefelo. Papa alobi bien mboka kimia koti. Biso mpe bateya biso. Na kati na lingombo kobunda ezala te, koswana mpe ezala te, tozala bato ya kimia. Maloba mapepe tozala nango te. Soki okangami na makambo wana ekosala pasi na mokili ndenge papa alobi. Apesi biso mateyi monene. Nzembo mpe eteyi biso ke bakozonga. Tikali nde biso tobongisa. Totonga Yerusalemi. Ye moko papa mpe alobi Yerusalemi ya sika yango oyo. Ye mpe akoti na Yerusalemi ya sika. Ateyi mpe mokili mobimba balandi ye. Loposo mwindo zana problème monene. Oyo Nzambe apesa biso. Biso kaka nde tobatela makambo wana nyonso ezoyela biso ya kitoko. Tosilisi boye na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Ika tokubika moko totonda lusia kusula Tata Nzambi mukumba se mwana Tata Mwana Velela mukumba se ye mwana ye Tata Mwana Velela.
Mungi azizu tubatata mkuyo.
kwanza ndi wasili tu yeundwa ya mwana velela bika kalala yetu tuko kwa eleo se mwana velela. Amen. Yatuka Yeregote batata mama bandeko balandi tokomi bongo na suka ya manaka na biso mpona mokolo mwa lelo wapi epai tolandi mpenza deuxième partie na biso ya losambo ya mokolo mwa lelo bokoti ya nzambe na biso yango akolakisaka ete tosilisi mpona mokolo mwa lelo yenga le 30 janvier 2022 botikala mala